Bienvenue sur Masolo ya Jonas. Na kati épisode oyo ya Masolo ya Jonas na memelio lisolo ya pardon ya Peniel. Peniel asengi bana na pardon. Peniel asengi Mike Kalambai pardon. Asengi ba para na pardon. Peniel futur maman pasteur Yvette Kalombo pe futur maman pasteur. OK? Pourquoi na lobi bongo? Parce que lisolo wana eutiko betama récemment ya Yvette Kalombo na munoko ya Nenea Peniel, elle pouvait koya directement à Ebsibiso azongani avec Mike Kalambai asali bongote a Betty lisolo na ye ko a Betty a mentionné comme Yvette Kalombo te a mentionné comme il y a Denis les cité. OK? Sûrement à du coaching, ce qui a zonali déjà avec Mike jusque là tu évité. Mais attitude au a commis n'amo donc a commis ko croire nzambe et veut dire hasard ko anticiper ko kenena lola donc ça va. Nyoso wana c'est bien. Mais ça vaut la peine, il y a aussi l'analyse, il y a live naye ou ya sali ya 15 minutes. Na 15 minutes wana a résumé makambo ebele. Bayamba qui est très bien. Et pas il y a ba parents, il y a Mike Kalambai, maman Monique na papa Joseph. OK? Papa il y a Peniel, le kaka pe na micro, il y a moi Molopo, aloba. Façon de Peniel et Mike ba conduisa qui vit na bango après libala. Donc Peniel azalaki lisusu na contact na famille na été. C'était des contacts occasionnels ti na nenge a zonga tama zonga na poto c'était na États-Unis kuna c'était pour libala et komaki na suka presque. Donc ça marchait pas. Ba parents bazwa temps ya ko intervenir te et ça la qui non et si ba makambo eleke bele na lelo to komi na étape ya pardon. OK? Abengi Mike Kalambai ex-mari na été. Abengi pasteur Mike. OK? Abengi le père de mes enfants. Jusque-là, ils ont m'abêté. OK? Alors, abengi mon mari. OK? Kobenga mon mari, ils ont ça comme si, bala toujours ensemble, tisiko. Batebele, bakoluka baye, est-ce que bazali toujours ensemble ou pas? Alobite ke bazongani, alobite ke bakabwana te. Parce que ça aussi c'est une possibilité. Mais Ndesikoyo a la kisi mukilike azana intention bana bazala lisusu na position o bazalaki na ngote ke papa zobenda bango kotoyo mama azali kobenda bango kotoyo. OK? Inyoso wana eza malamu. Est-ce que bana wana mutu achelie ba deuxième pour papa na bango a limbisaye. OK? C'est une possibilité. Shadai a koli déjà. Donc Zayande ou Shadai ya mkolo a koli déjà. A koki a comprendre makambo. A keko sengela maman na bango pardon. Eza parmi ba possibilité. Ceux qui va zongani tokoye ba yango. Mais nesiko pourquoi coïncidence oyo? Yvette Kalombo direction ya okoma maman pasteur. OK? Nenea azalaki clair na ba propos na ye, langage ya Yvette échangé et donc veut dire azana intention akene musika na makambo ya nzambe. OK? Soki ba ko solola na ndenge ya bon premier bureau na likangu ou bien likangu ou comme deuxième bureau na éviter donc comment expliquer
na habite soki ba continuer kaka système ndenge bazalaka soki pe bazalaka pe kaka avec le pasteur Mike ti sikoyo ou pas toyebi te. OK, il va être bozala maman pasteur bon jusque là toyebi na papa pasteur te. Peniel automatique donc maman pasteur par rapport à le pasteur Mike Kalambai. So le pasteur alimbisi eza na mabete donc mtu asingi bolimbisi mtu a convaincre yo que akozongela lisusu ba bizali moko boyete bon pardon ezali parmi ba option. OK, donc na stali émission yango à 3 reprises na yo ikoma denile cité na yoki Yvette akotanga koma Yvette te, c'est-à-dire mwa kele ezalaki te ye mo alobaki eza nango na caractère polémique te nini te tout ça donc ekendeki pe bien. OK, par rapport à soutenir mobali na ba événement o azalaki nango na États-Unis tomonaki présence à Peniel eza eloko mo boye oyo bakoki babondela yo te po sala yango. Donc surtout ceux qui n'ont pas été au coquille kocha papa abana na opwa présence na ye ezali significatif. OK, donc tout mona iwa ya pululu basi oya botana bango na habite ke ko botana basi belé nde bien. OK, na condamné yango pété alors ba mama ya bana opulula botana bango misusu baza déjà ba marié bayaka juste pour accompagner bana ba lela papa na bango. OK, alors yo siko o na nobalité voilà donc et l'obité que zo luka bozongana c'est parmi les possibilités mais siko ndeko chaye poa ko zala na attitude ya ko luka komona ye aza ko progresser ezali très capital. OK, ba mama ya bana oyo rêve na bango za mbongo ba calcul na bango nyoso tout eza mbongo ya mobali bon c'est que dès le départ ezalaki nango makamba profit. OK, c'est un peu ça. Alors lisolo papa a peigné la bête et je ne pense pas qu'il y ait à ça qui makamba sentiment. Donc côté wana ceux qui Mike a gérer Peniel nini au cas où bazongani en tout cas pour wana pe il y a ko détacher avec famille naé de temps en temps il y a la nécessaire par rapport mais il y a pena ba option il y a bien té. OK, alors Peniel a le famille il y a Mike donc veut dire papa Joseph na maman Monique na bandeko ya Mike bayambaka ye bien bayamba ye neti mwana na bango ça reste à vérifier donc famille ya Mike na baloba penzate. OK, le monsieur ou abana loba bon asala lisusu ba émission te. OK, comment on a ye bon na bosani asala lisusu ba émission te. Donc côté à Mike toyoka yemoko Mike mais ba détail belé toyoka te Lucas soigné image na ye et côté à Peniel bon à côté na ba détail te mais à l'axa batuke azali mutu malam. Voilà, oza juste analyse mo ya vite fait na sepela ina sala toza mama na tongo toujours à kin. Et voilà, donc après émission à Peniel, fallait na lamba, banini, donc toi, grand boutou na zaena nzala. Na bi te so na salle émission boye, ça ne va pas. Na lambi, na dame, système à gaz, kaka banini, tout ça. Na dame, nde sikoyo, na zu courage, na salle émission oyo, ba dossier za ebele, hein, makambo, nani Eclipse ya waze kwa alobi. Bah voice wana qu'est-ce qu'il y a encore donc doublé stade ya fali faut le belamo présence à maniqué na poto pasteur Charles Bameko ba dossier à plein mais dossier oya pardon il fallait qu'on analyser
pas parce que aventure ça continue, juste par rapport à ça les gestes mo ya bien suite ya dossier toye basoki bakozongana ou bien bakozongana ka ou pas, mais pour l'instant à ça la signe moko boyete que balingi bazongana ou bazana intention ya kozongana tout ça observer. Donc on appelle à sepela ki na lobela yango je suis de retour, numéro na nga téléphone yango wana pour bato yo balingi basala business na ngai na loba trotte na maîtriser ba plateforme et tout, mais mingi bandanga avec problème technique, ok, mbongo na okotisa na problème wana oyo uzana ngo sogeza MP ya mwa malunga ya monde osala ke na considérer yo ou pas. Communication zo banda par écrit ce que komi malunga et que na moni ke na se retrouver financièrement wana bato asika bato na ngai kala oko benganga. Donc na futsaka penalty na futsaka te, mais à partir de 2023 na futsaka mutu tout. Donc c'est un peu ça. Na limite nous surtout à trop. Je vous love un peu plus tard plusieurs autres vidéos. Bye bye.